Kembote kokanda ya ukujene Kongo. Ndote kuna volume 4. Volume 4. Bande kuna ngai na lobaki na bino ke boko ndaninga nanu te na mabe o na sali na ndenge na zongisi. Ruwalo la kunga moko maukuli to boba kito bunako bande kuna ngai na kochela bino ba photo ba video po bomona bilongi ya batu mususu. Nazali ko raconter seulement les vérités. Bande kuna ngai Johnson Keto azalaka en Angleterre. Azana musala ya kocha ya ko publier bibembe o ezaka mingi na UK. Lukolo nazali ko loba na Facebook nazalaka sute. Mais na mona galère moko nazaka ba message ya Facebook. Mais na Facebook nazalaka sute. Na bloka yango Mode Mayemba amoni ki ya za mayele. Mode calme-toi Mode. Tuza sima na yo Mode na yekola drogue wana okosanza yango. Na asimu mukolo cha zolo likolo ba drogue kubima yo na zolo wana oza na mbeto. Bande kona ngai volume 4 yangoyo. Ba photo bilongi msu boko mona un jour. Boko mona Johnson Keto ko publier yango. Bo se rappele nanga. Ke elongi wana. Ba oyo nde ba miyibi. Boko kamwa. Mais na sengi bino toujours bo pesa ngai chance na raconter li solo nyonso. Bo comprendre mabe ya batu moko boye tango zo salamela bino bozala mayele mingi basi bakufi basala bango ba mabe ya boye mengai die merci nzambe abateli ngai yango wana ndenge die abateli ngai a protéger ngai malgré ça bakomaki toujours na niveau ya ko empoisonner ngai mais ba traitement nazo sala yango na ko bombe la bino iloko te na ko tchela bino ba traitement na ngai ba résultat ba makamususu po bo comprendre pourquoi nazo kita ya ko bongama na luka moyen na zongisa avec mort o pesa ngai tam bandeko longi nzolo bandika ko kanda diama. Bandeko, tout ça l'attention na vie. Tango tozo bala basi. Opo na mwasi ya malamu. Opo na pe ekolo ya mwasi. Bikolo nyonso za ndenge moko te. Basi nyonso baza ndenge moko te. Mais to kanisaka mingi pa to uti tango yo kozwa mwasi. Est-ce que mwasi yango oko kende na mboka na yo soki okomi na problème na mwasi wana est-ce que oza na batu oyo koko benga bakoko ya baya ko bongisa mais tango bako bongisa côté na yo na côté ya mwasi boza na compréhension moko c'est l'autre tradition pa to utaki facilité wana link wana ezala ya compréhension bandeko lingala eza ya biso te. Ozoki imaginer soki tobi magate to botoka na ngola kaka. Tanso lingala mito yebi yango te. Parce que tozala kaka na lingala na biso. Pada na munoko na biso. Bandeko kokotisa n'importe quel mutu na ndako na yo te. Beaucoup d'attention. Motema malamu eleka mingi te ke atika na salisa.
lisalisi ozo sala pour motema malamu ekoya kolia yo. Ndeko moto oyo kotsa na ndako na yo ayebaki na libanda. Mais tant que na ndako na ko vanda komi ko lia komi ko mela komi ko monde ezali kati na ndako na yo. Soka komi na posa na ngo sange yo yeba ebaki malheur na yo ebandi. Mena moto oyo yo kotsa ki opesa elo olia opesa mai opesa lisalisi. Ozala malheur na yo pe bendeli yo liwa. Bolim sangai so izoka ukangai kwa malili. Bandeko na bandeli esika wana. Mais nalingi na continue na volume 4. Na komaki epai ya mwana mwasi babengi Picasso avant na Belgique. Azalaki marié. Mwana mwasi wana bazali baluba. Oyo bayaki na Angola koluka nzela ya poto. Après ça, muto yaki na bango ayeko musala. Picasso wana yepe azana histoire na ndenge ya botami. Mona baluba bazana ba biloko ba benga soki ba na yepti ba ya nini chiba o soki nini. Yepe ba boti ye bongo. Kuze ya mama na bango afilaki mama na bango ye abotami. Donc mutu azaki na Angola bokola ki tata na yete. Histoire moko longue mais waneza ya faili bota na bango na cheka kama pilipili sika wana na leki. Mwana wana nazalaki na Angola kubimana na Angola na ye poto ndenge na lobaki sima nango aya Suisse kuna na Suisse na ndako akomela kimbala madiko lala Yesusu ti baluki moye baye na ye na France. Ma solo oyo na lobi na suka na koloba ndenge ni na yebi yango. Parce que yaza mwana oyo ngai na kolisi na maboko na nga. Donc na bandi bu mwana ye aipa bandinga bu na bu jeunesse na ngai donc ai to yebani. Tango eko so numéro na ngai epa ya Emma Manzambi na Belgique. Emma pesi numéro ya bengi ngai. Na wuti na France na ke na Belgique to kutani na ye. Na kolaksa bino photo na ye na zemi na ye. Na McDonald's na Gare du Midi. Na tikeli $500 parce que azaki na zemi mwana kende na ye zaki zemi ya mutu mususu. Ngai na zongi na Angleterre. To bungana kuna tikala abota ba zongisa mama na ye na Congo donc vie comme qui tellement difficile. Mokolo mususu na vandi na ndaku boye na moni coup de fil e bengi. Nemba boye petit keba. Kaka keba moze kaka ya pisa na Angleterre. Leki koma me numéro na yete. Parce que na numéro na ye. Ngembino se bengi. Abe kulutu ngai kulutu. Na sana mutu moko awa aninga so na yo. Nani wana zo so na ngai? O mwana moko mwasi tika na passe yo. Apasenga boy, oh allo kimena ngai yo nani yo ngai Picasso ne Picasso te Picasso ngaza abuti wapi oh azama wapi na tuni azama wapi oh azama boni yo yebi okay sege moko kaka na saka na ye oyo ona bimaki na ye ngabi azama mais oyo numéro à Londres to mina za na Londres ngabi non pas possible abila nga oyo numéro na yo comme numéro na nga. Oh na numéro na ko benga yo na rappeler yo. D'accord. Keba ibisinga nini no? Azalaki na restaurant et pa ya Chantal, pa ya Mère Debs na Trocadéro na Tottenham. Kuna nakati ya restaurant bakutani na Picasso. Picasso azela beau-frère na ye, petit frère mobile na Manchester. Ayaki po azwaye, baya ko tika ye et pa ya solala. Et pa ya nani? Et pas ya Petit Martins Kudimana awa na Camberwell. Na Camberwell nanda kuna et pas ya Petit Martins nanda kuna ngai ezala ngo 6 minutes na camion biloki 5 minutes na komi. Bola ndanga bien. Oh. Eza boye. Wana petit ke ba expliquer ngaki no vie et salamaki ke bango ba yebi nzela te parce que semiki na yaza na Manchester yebi nzela ya Londres te. A partir de kuna bato tour mais ndenge ni bako koma na sida bia entanga bi oh menga na sa na sida te lokula bozo kende allo tikana bopisa ngai kana na transporter na compagnie bino
d'accord, c'est comme ça, bah, côté na voiture, ya beau-frère na etango bazoya, na nzela atuni a. Ye Picasso atuni keba. Yo sa kolonine. Abi non gaza angolais. Abi oza angolais. Abi te kemen abi oh. Mais on a grand frère nangate. D'ailleurs kutu pa bozo kende boko leka na nzela pa ye na ye. Ya solo wana na nzela nde apese ke numéro, apese téléphone, beta numéro. Abi téléphone na ye numéro o Angleterre, apese keba, abeta numéro nanga. Keba bimisi numéro na téléphone na ye. Abeti na téléphone na ye. Donc il veut dire Keba a côté si numéro na ngai na téléphone ya petite wana. Bolanda. A bengi ngai ya numéro na yo. Beau-frère na ye azo conduire. Leki ya mobile na ye. A kon pa Martins. A bengi ngai. A ninya ngabi oh. O tena za pa ya kasongo me Martins ko ngabi oh. Mais aza si mandanga nga. Yes ngabi no me 5 minutes. Kabimbo nazo ko maana tuzu nazo yo. Na bimi na voiture enda ya kiti na zuye ngabino to solo a teto na ndako na yena tango akoti na pailanga abilanga oh abi mwasi na yo ngabi eza longue histoire na minute oyo akei ngana za oh dai kutu lobby na soke de Belgique boyo kanga donc tango atali na lakisi pala tali amoni ke il faut na vanda et pas ya mutu nanga oyo lobi na tongo nango na butu wana nasi basute hein esiko na bosani soki na kende ko zongisa yete epa ya Martins seki alala ki pa na ngai esika wana na yebi sute mais na tongo nango mbala moko a décidé que faut avoir de Belgique siko yo ngane bakiti pourquoi faut que de Belgique nzongo ne tanga monia mutaza ko luka ndenge na yebeli penza za bongo na kikiye akei na watelo akef na Belgique il faut zonga lendi tango abengi ngai oya ko zonga na gare na koma na airboy na ko zoye na moniye aina bana mi bale aina bana mi bale non bana mi bale to misatu si na bonne mémoire bana misatu oh akiti bo paf na tiena car na bana misatu oh bon na kitu pa Martins ote toke pa na yo e pa na nga pourquoi pas Martins mais ote to toke ni pa na yo e pa na nga oh toke na to sala na ndaku tout ça to ina pale to komi na pale bali ko so na ye apesi nga histoire ki tala kaka donc banda na sena ya awa na salle déjà soki 3 mois awa nazo bunda na soki bas na bossa ni mais assez a umeli alingi avant en Angleterre parce que na Belgique vit pas si tala boy apesi nga soleil mobali ya foyer ne surtout mais ce que yo pas Martins côté donc ngai na za ko luka yo ndenge na moni yo boye donc nazo compter na yo il faut sunga ngai donc yango na kende ki tanga moni pale na ngai mbala moko akei ko so bana mbala moko donc asali kaliki na ndenge neke non ye akozonga charge nasa na bana te ye aza mobali na nga parce que mobali na ye un jour abengi ngai na téléphone ya ndako wana sala bengani za ye na sala bengani na bana na ye ne ma téléphone boy allo yo kingandi enta abali ko finga nga oza lâche mais yo nani afingi nga ti ya lobi trop yo zela kaka mokolo ezali na suka nango ayeko décrire za nani na répondre que c'est que non na yo ki waka na ko répondre yote nepseke bongo eleki quelque temps ye moko Picasso ko benga ngai asika nga beskizo limsa ngabi mais nini yo sali o pesi numéro nga ndako pa mobile na yo te amenasa ki ngai ili file na pesa ka numéro pona ukise motema siko oyebisie mabe na yo na bien o na sala au moins expliquer yango ezate parce que ko comprendre te yo za bon ma parole ya Picasso
parenthèse oyo na break yango down bandeko Picasso tango aye bongo avanda na ndako na ngai soki inane na ndambo na yebisi te mais bref na yebisi ye ba charge oza nango moyen na vanda na yo kwa mwasi na ngai eza te mais na kosala oyo na kosala pona aider yo pona tana yebi yo na oyo ozala pona nga et toujours na vie na nga soki na moyen ko aider zali na ko aider yo toujours mais lokolo koma mwasi ya mutu na bana moyen na charge wana eza te oh mobile na nga soto kabwana eza irresponsable donc tozaka na mukanda te tout ça c'est bon bomoni kaka pondu batia na ndako taba na zongela ko bima na ye to vandi na aider na coach bana ba classe kaka pe na nga wana zui bana ba classe na tana parce que tala ba loi ya poto bana ko vanda ndako te fuzo ba mikanda na saleli mikanda oya kokaki te bandeko nazaka na faiblesse moko ngai nazalaka toujours na téléphone ya fixe na longola yango te donc ndenge nazalaka boye peut-être na vie na nga na poto na 35 ans nazokili 36e année donc peut-être na changer téléphone ndako comme sous deux fois kaka téléphone ya fixe na changer yango te na kozanga na nga portable mais oya fixe nazala yango toujours pour na famille na ngai pour ba atteindre ngai alors nana aye ko comprendre que type yo parce que muto ko yeba yeso ki approcher yo atali ndenge na organiser elle a compris que ako bungisa ba numéro tout ya ndako faut toujours ko yiba numéro na ya ndako na tana na bimaki na ngai azwa numéro na ngai ya ndako ya fixe akenda na yango donc abenga ka po yeba ke mwasi nini aleka na ndako na ngai donc soka za na mwasi asalaka tout asolo na mwasi wana donc numéro ya ndako wana ya munene na ndako pa nazali siko ya fixe nana akenda na ba numéro alors no mutu na ngai na kanisite ke no mutu ko na boule po parce que to kabwani akena ye akosoma bali mususu za na diamant na osema ko na ye ba diamant mibali mimba ko lula yango mais chose bizarre na kamwe ke no diamant na ye mibali bazoke ko landa yango te ye amoni kaka ngai na temps Picasso avant de na ndako na ngai na bimisili ndako na salili mikanda bana bazui classe bana bakoyi ba langue neko découvrir ba bêtise mususu nzoka ndeko tu azala ka toujours na mobile na ye nan be expliquer nga yango bana na ye bana be expliquer que non maman toujours tout ça na papa na biso oh lokola ndenge na expliquer que non aza mwana oyo na yebi ye ayebi ngai a expliquer ngai ba difficulté nyonso tango nga na longwe anglais tango na longwe angola na yepoto programme ndenge zaki po alanda ngai a région de partout na zalaki et pesi bozoba ayiko ko na Suisse ba o basalaki ye ndenge balezola la ye moko mpe ebisinga yango ayebisi ngai na ndenge akomi na Belgique epa ya oncle na ye Henri mwasi ya oncle na ye abengani ye na ndako akeovana na foyer pas si difficulté baekutana na Joanna na ndenge batelengani bake Allemagne c'est elle qui m'explique bazangi ba document bazongisi mama na ye na Kisasa parce que mikande ezaki na Belgique ayeko expliquer ngai ayebisi ngai makambo ebele bandeko na ngai bolimisa ngai bato bazobenga ngai ayebisi ngai makambo ebele bandeko ayeko yebisa nga memi ke il fallait asala sacrifice azwa dogi ozodogi yango ndenge nini kete na église tozalaki kokende fallait pasteur abota mwana nanga mwana nini mwana ya mibale pona nini ye azwa mukanda c'est comme ça que ayeko bota mwana mibale na pasteur na bango église
et pasteur a une nationalité belge à PCI. Et c'est comme ça que yé est comme dans mon candidat en Belgique. Bon, là, malamu, hein. Botala ba mabe o yazo sala. Et botala mabe a kosala na ndaku nanga. Yé azo expliquer ngani surtout. Na ndenge yé ayiko bota après ça ayiko bota 3e mois na mobali na Yesus. Ce qu'on a tout nié, est-ce que na mobali na yo bobala na popese doki siko na niso sala ki ote yé ba pese kaka doki ya une année renouvelable ba tia na passeport na ye. Mais pourquoi bali était ote? Parce que nous divorcer na pasteur te. Na mariage basalaki. Donc pasteur asana mbisi moko boyaliaka pasteur a maintenir divorce zalati na passeport belge na ye pour continuer ko bima na ye. Entre-temps asana mobile na ye et paraît que soki cousin un musicien soki ndenge nini na yebite. C'est elle qui m'explique mais surtout na temps avant di na ndako na ngai lokola mikanda basalelaki ye esengi ke il faut asana moi na parler na ngai lokola kana futa ndako na ngai na koko tia ete adiembela asoka mbongo yo fele balobi il faut aluka musala moko te ya 2 heures du temps salaka comme ça ba futa mbongo ya bana wana elingi facilité ye comme ça ngai na bimsile ndako. Dieu merci na ba habité tozana yango ex femme na ngai Sharon na council ino benga so na HLM pa bimsa bandako na kutana na femme moko na femme wana azali master ya ex femme nanga. Alors parce que nomoni oyo cousine nanga ye tout ça bi problème ya tena ko aider à sali tout ndako ebimi. Tangu ndako ebimi basala ba travaux ya ndako. Neko découvrir que non na musala bazula ki ya 2 heures de temps. Ezali ka musala ya kopangusa tibe yango cleaning na anglais. Superviseur oyo azakuna abandi ko lala ye. Bandeko bo imaginer ndenge ngai na lala ka mwasi. Donc en tout cas bolim sangai ponga côté wana na yebi. Soki botuni bomoni nana azoko kendete pona sexe. Pona ko vivre nanga, ko lia nanga, ndenge na vivaka, ndenge na salaka sexe. Yemoko Picasso aloba nanga yango yuza machine to ndenge po ndiko salaka sexe nan balala nga boyitela mobali. C'est elle qui me dit. Abisoki mutozo kola ba force silaka. Mais oya yo ko banda obanda bo mwana na yo tisikoyo siko kutokomi kutu susu kuleka kutu. Nabime tanaki mwana muke ya bu jeunesse siko na koli na mutu mayele bakisa mingi. Bande ko ngai abandi ko bimana superviseur ya pesa ki musala ya. Basa le rerte ko so la kite. Nasi na kene boulot pe na kene entraînement. Ya judo. Na poko wana superviseur na eko zo bango zwi bana akena bango na McDonald mo quelque part wana. Kamba ke kuna ba solo ngwa McDonald bana ba sili ko bi o. Mais les to bana bazongi na parler moko lobi la mama ngwa kene ko sala musala na desilita bana ba yipsinga ko o met tonton. Ebi ke lobi to kende na McDonald na tipo wana aso so ba McDonald pa wana so McDonald pa wana. Ayebite que no yo que surtout que dans un restaurant to lia ka ba biloko mususu yo kutu en Belgique on mange pas ça. Ici chez nous à la maison on mange. On lui a dit mais ça passe chez nous là-bas à la maison les matins et puis là on mange comme des blancs. Là, des McDo là qui donnent là ça on ne veut pas ça. Parce que ba McDo oya bango balika ya somela bango yezo ko somba yango te. O te me wana kona te bozo oyo. Mais comment biso to poni oyo yo do se ko za na mbongo te. Bana ba comprendre que tu me dis, ok, na bana McDo. On a compris, parce que la McDo. Mais oui, nous sommes allés à McDo avec les messieurs là.
Hein? Les messieurs là qui parlaient beaucoup, là, qui voulaient, qui s'inventaient. On lui a dit que non, mais Toto André, il a tout. Hein? Toto, il a ça, il a ça, il a ça. Et j'avais compris que les Kambomoko, il y a malamu et Zalaki. Nini yoko pesa ngai kanda. Mon kolomususu na ke na entraînement boy. Na chesaki déjà. Nzokande nana abenga kana ndaku na ngai. Azwaka na téléphone. Ye ayebisaka yeke nobi ke ngana zali mwasi ya type wana libana ngai kufi banda yo ya tout ça. Moto o ya yebite. A kotisie na ndaku. Donc nana akendeke na ndaku na nga pendant 3 mois. Ayebisaka yeke oh. Mais ngana bloki ndaku na eza boye eza boye eza boye. Ye amoni ke oui. Donc mwasi pene ya ndaku yeyo. D'après ye. Bamusala nini? Na tongo tongo ngeke musala nana ko remplacer. Atiki bana na ye. Ako accompagner na zandu, akokende na ba bureau po tikana aider yo po tikolo no kazamu to musala doki pro ba kambono simba. Nzokande azako linga nini aboma ye. Akende kede kona na leta kufunda na leta po bazo moyi batindika ye. Ye azoye bate. Tangu ngai na bari ba démarche ngamo ngami no ngana za britannique na imba loi tout ça boyo. Na komi kuna bakal que non hier na droite parce que déjà ba ya déjà awa hier apana na Belgique boyo. Oh. Ngami me bozo ya avana nanyao. O te kaka Martin mutasala ki ba formule ya kotsa kiti lelo ba pesa réponse te. Nzokande nana abenga kana ndako ye a expliquer nana situation na ye nana moni bon na ko boma yo penza bien bon to ke kuna basala mikanda soki ba ke kuna basala mikanda bazi ba formulaire abali ko remplir na ndenge na yeke non ye azala ka wate ye soki ndenge nini ba koti site alors kuna batanga moni ke non muto sala fraude awa moto som sa ye moto pesi mikanda to aider ezate na tuna ka ye so wanga na yo non mais to ke na marquer sala ke boy nto ande asala ngona nana ebi ke no mardi, vendredi, mardi, jeudi, na kende entraînement na pokwa. Et tam sous samedi, ce qui jeudi wana na bongami no, na kende entraînement na pokwa. Na fista baki mono na tchena na couloir na ya entrée ndako. Yé déjà ba pesa na ba message. Vous comprenez que ba kende ke zandu, ba sali ba sha ba ina ndako, ba lambi biloko lia ngana liaka na pokwa so na uti boulot. Vous imaginez, pendant 3 mois. Aïe, ça va gâter. Et que ça, les marqué, mon colonel n'a pas de chido. Moi, ma téléphone, je suis retard, Natalia est d'entraînement, et c'est coquille. Donc, tu n'as pas conduit, n'a comme 35-40 minutes, je suis retard. N'a qu'un an à sauter. Alors, bah, ça, il erreur la communication, parce que hier, ça, communication, déjà, ça, déjà après, à ce qu'il y a un entraînement à chido. Alors, nana a sonné. Yé a tika téléphone na salon. A kendeki likolo. Tango téléphone elle est là qui elle est lingingo na zui na tangi message na moniko so kaka kena shidonga na zokoma. Nana. Oh. Na zui téléphone na tie na poche. Na kangi son. Yé pe kaka muke kiti na saloki téléphone. Pa muke azoluka. Moi pa tu na ngai hein. Ezate. Kalate na alika c'est que non type na bimité azuma na téléphone te nana a sonné ngana ke na fongoli porte nana muninga ba suti ngabi ozokene wapi tena ngabi te ozokene wapi kana vana kati te na linga kana ya na mona na so na yo e poso na nga nanga mais oyebisika te ozabiso na bon kota na kotisi na kangi porte na mevanda so na ngama kamongo so na ngai o tembo monika ka parce que na tuni o loba abani ko beta munoko ngabimbo ba message oyo bozo tinda na ga na ngani surtout na sinata ngani surtout ba ngomi bale mayele sili bango mayele sili bango na vanda kiti
Nathalie nakoleka bango te parce que makelele kobima erere nge salema bana baza na ndako donc wana na mutu na nga mais sangi bango bayeba position na nga vraiment nazwaki maîtrise moko boza na aucune idée kati na nga na oyo namonaki bandeko na ngai journée wana ngabi nako entraînement na okene soute et Nana avait compris kabia daikutu soki eza boye tokende quelque part tokende moto tika moto lia ngana kozwa bino charge to lia ngabi tokende to lia nanga ye tokende wapi o pona ta restaurant tone ko lia ngabi kozana mbongo te kufuta restaurant poto lia solo kende pai lokola komi camarade na yo non abimate tokende na ye na Tottenham et pas Trocadéro osombela ye biloko bolia pona ambiti na bino bosali o likambo te tokende nazotala bango na koti bango na voiture ti et pas ya Chantal pas mère Debs na Tottenham na restaurant na ye mère Debs témoin tokoma kuna tukuta Angèle Muswahili et c'est maintenant que lelo neko yebake non déjà yé ase atina ke message na Swahili que non tozoya kuna tala likambo mutu moko boye nga peut-être na ki moi distrait o nazoloba mère Debs témoin mère Debs ba tomboka kutu babeta nani oyo Angèle Muswahili po asimbanga na nzoto Angèle Muswahili nako profiter lelo na loba yango ngai na betaka bana basi te na betaka bana mwasi te suite ya nzela na leka donc ngai soki na simbi yo na beti yo nga mwana mwasi makila na yo efungwami ikokanga masute bolimisa ngai baoyo boyoki ngai ezali ba secret ya vie mais lelo moko pour ba circonstance yango na tina mwana mwasi na betaka te donc soki nazwi yo nga makila na yo efongwami ekokanga masusu te esengaka baceremonie alo mokili koyeba yango du mwasi nabetaka te yango wana tangu okangi nga na elamba natuni qu'est-ce qui se passe au juste nzokande Picasso azo continuer ko jouer ba carte ya mabe toujours bien que na moni bango ba makambo oyo na bombane surtout na motema nanga lelo oyo na ko dévoiler ba secret mingi na suki nano awa ozali volume 4 a plus